awa tomoni ndenge bakutani yoka bango ba projet silaka te ba projet ngo ezalaka bango mibale na nsima ndako lobi lebe okomona moto akufi masasi mpe beti nzoka Levier Lawrence azosala chasse abombi secret ye pa bombi secret mais côté na ye ba secret ezosila te tala koto oyo apesi ka code potebi deja elongi ya moto azwi code bandeko elongi ya kuluna azokopere na bato ya boye mpo asilisaka baye nyonso baza nzinga osali très bien malamu kasi oyebi eloko moko na likambo ya koboma soki obomi moto ayebi continue koboma bato bayebi eza mpona kobatela secret bon oyebi ya naza tueur professionnel mpe nayebi soki nabomi naosala mosala na ngai yango wana babenga ngai moto masolo ilobela ngai kombe ozala yango wana très bien bon naza moninga na nga moko Henri bon nde bandeli nga na Henri tozalaki bien na baprojet yango sikoyo Henri c'est comme si azomwanga lokola boss na ye te ngai namemaki na masolo maba awangani ngai c'est-à-dire ye aboyi mosala na pesi ye bon sikoyo kope ya ndenge nini bango na bango bayokanaki wakopanza secret aza na ngambo bazaki misato notamment ye moto pazalaki suspense babaluki bango na bango asutuki nzoka moto na manduki okoti na moto kondenge ni etali yo te ngai bapesi nga mission coup de feu abomi mibale batikali Levier Lawrence na Henri voilà likambo moko te na mokili oyo babengi secret koyi kotika bato na kimia sima ya secret bato bakomi kobomana un tueur professionnel azolia bambongo mikolo oyo yenda zozwa ordre pa ya Levier Lawrence après opération voilà alobi yo penza obonga na mosala oyo webos osali bon boulot na sepeli na kati mbongo nanga kokoka eza kokoka mosala oyo nde ezoboma bato yango bazofutela ye mbongo nde kokeba jugement eza likolo na yo esili te akekanisa namoni Henri nazaka na sécurité te na moto oyo nakanisi ye pa azosentir ke iso nga nazali awa mokili yango esa sikoyo kaka c'est comme si zamba yango ekomi molili makasi pe jamais un lion akopermettre banyama pamba batiaka ye kaka sikoyo boye na kosala nini na ntango oyo c'est le temps na agir esengeli mpe nasala ngomba yango oui moto atikali na ye Henri bazalaka misato moko akufi Henri na ntango wana mpe azalaki na ye kotambola azongi suspense nzoka mission bapesi moto moko na nsima esengeli baboma bato nyonso bayebi lisolo et voilà danger komolanda bango ntina baporte ndako moto masolo mpe ye mpe moto moko très 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 prudent ye mpe bien armé ayebiki ekoyinda na moi to na butu ayoki ka mouvement asentir quelque chose nzoka batindela ye tueur professionnel nani aza wana bonga kondima ata yo moko vraimen kondima te suspense nani akweya keba coup de feu moto bafuta mbongo pamba te très bien entraîné Henri akufi moko atikali nzoka parcours ya vie na biso Lawrence bato bayebi yango te azobeta lisolo na ntango oyo tela masolo esika leka c'est le temps nga pela longola sikoyo moto na suka mpe secret ekozala susu te nga mona kotikala je suis le lion nga nde na kogarde secret tela moto oyo azosala mabe alingi mabe nyonso etikala kaka ye moko bato nyonso basila po secret mpe kende
ate ko tuna Bible balobango malamu que les royaumes des cieux et ça pour la violents. Que ce sont les violents qui s'en apparent. Motabolembo dans le royaume des cieux aux alatea. Alors c'est ça c'est le moment. Nazo kende siko yokozwa iloko ebongi po na ngai. Ezala na makasi na malembe na maloba to na négociation to na force. Eloko ngo so lobeleza compagnie oyo patron na bango sur décision pesa bana na ye. Masolo oyo ta ndenge to banaki ne bandeli. Nzoka moto moko atikali. Na mokolo ngo pe tolandi ndenge to bandaka film na biso. Bandeko confiance oyo nzoka ibomaka. Baninga opeseki confiance na mosala. Babandi ko boma. Balongwe na se babandi ko matalikolo. Papa na biso to ebili solo ndenge bandaka. Le patron ya compagnie par hasard na nzela zaki kotambola. Na nzela na ye amoni mwasi azemi. Amoni pe mwana mobali moko pembeni. Sirima bazolu kesika baluka mwasi bota. Likamani liko papa asana zemi. Ebo siko boso telenga na likabo ndenge nini. Mais hôpital moko za na se, hôpital za oya, ça va, yaka. Tala tata na Morgan. Tata na Michael, mokolo compagnie. Histoire bandaka boye. Nzoka nde batela kai motambo. Nzoka manduki eyaki kosukisa masolo. Coup de feu. Akufaka boye na nzela toyebi solo. Ndenge masolo o ebetami tomoni siko ndenge basalaka démarche. Bae bakotaka likambo yo, bae bazalaka na kati ya frère oyo. Ti babomaka patron na bango. O bandeko. Oponi bato oyo kosala na bango mosala. C'est vrai confiance ezalaka, mais kaka confiance en nde bomaka. Après liwa ya patron na bango, toyebi solo ndenge bandaka. Très bien, bon boulot. Osa un bon tueur professionnel. Bongasa mutamaloba, nazaka bien. Soki na lobili loba, sima na sala kango. Mbongo pe ya tueur professionnel. Makile tangi ya futami. Ah. Tela moto azaki acteur na film na tango wana. Alobi jamais na kobomba moto boye. Coup de feu. Aye ko battre le tueur professionnel. Yemo katikali na terrain. Ah, asepeli siko lokola ba nyonso bachela ki kaka balongwe. Baye pa ki affaire ngo pe balongwe bakufi. Awa azo sokola. Nine tikali. Oh, so lo tikali lo bara le roy. So ke pe moto tikali kanisa ka bien le roy. Po ya sanga ko kanisa te moto tikali na fe. Asu tuka boye mbala moko na kati ya douche. Misu ekufi mbala moko so ebate. Ebandi ndenge nini? Ebandi wapi? Azo sokola akomi aveugle, misu ekufi. Nzoka tosalaka mabena mabele tout se paye ici bas. Oyo tosalaka yango kaka ezongela biso. Nyonso tosalaka pe futa kabiso. Mokolo ngo kaka mbala moko misu ekufa. Nzoka ye pena lifuti na ya bikite. Makila ya bato na maboko na ye. Nzoka nyonso naka pona mbongo wa kompani. Araignée atonda. Omoni makambo nyonso. Omoni ndenge na bomaka pe papa na ye. Tala ndenge na so souffrir lelo likola makambo yo. Tango Morgan yo ki histoire à comprendre banani ba tueur. Banani ba assassin. Na tata na mona ba eko tubela. Pe banda wana. Vie na ngai koma misérable. Nazo souffrir nazo na pasi. Au monde exactement. Eloko bominga misu lelo. Siko balimbisa. Morgan yoki. Zoka tata oyo Lawrence abomi tata. Yepe mwana akeko boma mwana. Des assassins na famille moko na kondimate. Oya zawa kondimate. Nani ngai na kondimate. Tangu Morgan akena kanda. Asiliki bande tala histoire. Bango pe bampaka balobi moto tomboki boy. Azongi mbala moko na likwangola. Azonga na likwangola na Tramontina. Alobi na ko papa moto kufa. Nzoka bango mibale basase. Tata nga kufa nzoka ye. Mleki nga ndeko nga kufa lipasa nzoka ye. Bato mibale baye kosenga bolimbisi. Ya bimisi machette.
elinga koloba ke aza na motema kolimbisa te. Aboyi kolimbisa. Ekomi ya masolo. Morgan. Nayebi ke oza moto moko rezonaka pe, ozaka pe na bongo na yo. Mais nayebi ke oza moto na nga pe ondimela ngai na masolo na kobetela yo. Nalingi sikoyo salanga ka faveur moko. Oyebi ya faveur basenga ngo pampamba boita. Soki mutasengo faveur boyi. Wane linko lobake oza pe moto moko bongisa na motema te po basonga yo. Kanisa nga na ministre na sengo faveur. Nalingi otala bien na makanisi na yo. Na ba sens normal. Pesa la raisonnable. To gérer likambo na malembe. Nandenga kiba master. Bongo na suka. To lukate to kondane motokati na biso. Me linka kwa sireyo. Nazoloba ndenge pensa naza awanga moko témoin. Obi na ministre Stephen naza na mawa lobi pardon. Nandimite kazo senga pardon na ndenga malamu. Ngana koboma ye. Pe na yebi ke li philosophie la nde bembe na ye. Yende mutu abandi. Ce n'est pas le moment ngana libisa ye. Mais po na yo kokasateka na za zoba na yebi esika yo otiaka motema na yo. Yo pe ko empêcher ngate le logo la lina sala. Soko mekinga pe na kokitsa yo na kotala te ya mafu. Wana na zepse za vérité. Pardon, excusez ngai. Nzoka molimo wa vengeance c'est kota. Molimo wa vengeance lingo sala. Ba loba ngai pe waya waya. Obangisi ngai. Ngana raisonnable na nga na moto mo raisonnable. Mais yeba ke ozoli na Satan azana luta molaiya. Po oyo azokanisa yo yebite. Bato nyonso pembeni bakomopesa ba conseil. Balingi bakitsa makambo na kimia bato si bakufi. Nzoka zakane bakoto oyo. Akeko yebisa Steve. Oh, tala moto langa Steve. Oyebia naseli ba sagesse nyonso. Naseli penza makambo nyonso we sengel po motekitsa motema. Oyebia tina zoloba nakasi kutumutangazo yo kangai na baye oyebi ke tina lobi na lobi nzoka nyonso wana pamba ekoti na litoyo yo bimi na litoyo wana eloko te oyebi ke motoyo nakati kutu nazofanisa mutu moka rezonaka oyebi ke tia fanda nzoka ba semblant ayoki ngai tata muke na kipete likambo te. Na kamwe mutu angwa boy koyoka ngai amena senga kutu ono na meka kutu kotelemela ete alobini webike amena sesu na yo soki moto alingi guerre siko na minute to peselo kaso senga oui soki alingi ameka ngai ngape naza mobali lokola ye boni boyeko na vanda boete na talaka ye asado alingi comme ça ngana loba dini ke no ngana na sali mabe o ba limbi sakatea donc na minute ko ako tala to beba na inda tala so guerre ngape guerre no tikelete no lembi sele pete boni kaka bango pe balobi tozela abandi tozongisi toza prêt oyeko ya ya Steven alobi ako lembate ako pesa pe defete na ngambo na ete alobi ye pe nani balimbi sakati Yemtabana mabe na mokili. Alors que c'est lui l'assassin. Tata na eli susu mobomi. Tel père, tel fils. Makambango tolobaka yangwana. Nsoka na yena tata bazana makila bato na maboko. Na tata na mwana babomi na famille moko. Oleba ndimator babandi koloba guerre ekozala guerre. Na minute oyo kokomela ye azobosana parce que biso to ba batumo basakana na biso te tala bagana nalobi alobi malamu mais conséquence magamba alobi ayebite navanda natala ye boni boyeko
Natali ka be muta ya betinga lisasi na mutunga pe na ndimi ekomi nini yango wana yebi ngandambo soki guerre toke na guerre yemta bani makambango abangisa nani abangisa ba misusu ba biso te pona minute oko eko ya voilà ba décision ngambo na ngambo ba décision ezopesama. Morgan a sengi nini alingi guerre bon d'accord biso pe to abato bitumba ndenga bandi ndenge pe kozongela ye eko suka wapi bandeko ngambo na ngambo kande mati na moto za na raison na moto za na tort bakomi koswana bakomi kobebana voilà bato balingi tort te na mokili alobi mbome na senga ite na lobi na malembe boboyi koyoka ngai pe nazozela na ministre go aya tozela yi bon eko suka opi bandeko nazomona likambo oyo entre Steven na Morgan esengeli moko alala po soki bango mibale baza kaka boye bazotelema bazotala makambo ekosila te ezosenga moko alala batia epau moko akufa moko atikala bakanda nyonso mokili emati bato oyo basengi pardon balobi lokola pardon boboyi siko toli toke nango na ndenge na biso lokola toyi na malembe boboyi koyoka biso sava ekolela ekoyinda wana évangile selon Steven po ndenge bakimi machette balobi toboyi liwa ya machette toboyi liwa ya machette epai bakutani chisom na Morgan na eko bondelo pardon na kombo na Nzambe pardon luka kimia na makambo ko mais exactement loko nazoluka yango nati oyebite obosani nazoluka kimia na justice nazoluka evanda na kimia na justice ya Morgan pardon na ba manero te soki pone loko msozo silika kanisa quand même Zemia et Gabriela soko bomi Steven si malango tata akufa mwana tikali pamba atikali ofele Zemi wapi Gabriela zana Zemi non ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Oui isa bongo docteur a confirmé qu'il y a zana Zemi à 5 mois non nandibite c'est un foiré mais comment ça à quel docteur t'es fâché bon aussi le mabweko toka na kibie ke sala nga fortement on dit ko sala fortement siko na sima okosingai pas le sala kiango te jeune homme ngai jamais na kosala ngo ezali contraire na musala ngai oyebi bien awa nazo sala musala pona bikisa batwa awa na bomaka batu te soko lingo sala meurtre kene na basase kuna bokende koyoka na bosala meurtre na bino na boma batu te awa bima awa sinon na kobenga la police bima kende oyebi oza enfoiré kende na yo vas-y bima biro na ngai nzoka docteur asalaki makambo yango te avortement sala bakate Morgan na kamo nzoka Zemi yango ti lelo ezaka baobetela yango masolo après cela Gabriel akomi mawa bolinga mobali soki ezongi mais mobali yango c'est l'assassin abomi tata na yo na yaya na yo mwana na libumu mwana na ye bandeko bakesio ebele me réponse eza te avandika ye moko tala ba raisonnement ebele mowe ya bimi nzoka Michael aza wana esprit ya Michael ezongi atali ye patali suspense alobi Michael ndeko na ngai kende tuna Morgan pona nini alinga boma
mobile na yo Steve. Michael, mais Michael, c'est parce que likolo liwa na yo. Parce que Steven na boma ki yo yango na ye pa linga boma. Alinga boma Steven. Ah bon, parce que boma kinga. Mais nazongi déjà. Pe. Nazana yo na kati. Nasa kokufa te. Mbanu. Michael. Alobi azongi na forme ya mwana na libumu. Oh. Yo ya leki. Mwana na libumu egali yo na ye ndenge nini. Nsoka tanga yoki makambo confusion. Mowe ya bimi. Michael asekui. Oh, eza bandoto. Tela Morgan alali. Nani aloti? Oh, est-ce que Morgan mutaloti ndoto to ndenge nini? Eza ba révélation. Moli momo kwezo pekisa Morgan asa la vengeance. Aloti ndoto. Soki pe yemte aloti tolanda. Aloti ndoto amoni Michael azobela leki na ye. Azobela Gabriel tika vengeance. Morgana silikate nazongi deja na kati nazana libumu. Suspense. Ayokela molimo oyo akitisa kanda. Atika makambango kaka boye. Yokanga Steve. Na makamuna no silite. Esili nanu te. Parfois, o échappaki mbali boso. Membala mibale ko kimate. Wana nazo ebisa yo ha. Tala. Yo. Kanisa. Na makambo sali okondimate onga na kosala yo. Mbala simato kutana te na promettre yo. Mbano. Nzoka bakande za kaka. Sikoyo. Makambo ko suka ndenge nini koti wapi? Morgan. Siko ozo bakinga pe na za mwasi okobala. Zana kimia. Tena zana tante mbona makambo tika ngai. Ce n'est pas le temps. Siko ozo tangu mkoni. Tufaje kutana ba parana ngai. Mamba libale ezo umela. Soki na sisi nano likambo ya cet enfoiré. Ah bon? Tango ozana tango ni siko lingolo bela makambo na ngai. Otiki makambo nango kopeka makambo bakanda. Bandeko na bolingo sili sukali. Elongia mwasi bandeko komi mabe. Kanda oyo ya vengeance. Elongoli eba sentiment ya kimobali. Mwasi pa bandiko lela. Nene komo zanga boy. Boni bolingo komi ya kokonda boy. Nzambe u akoti couloir ngo. Couloir oyo jeté. Ba opération na bango batu bakufaka makileta ngaka. Nsoka ayokani na bakuluna. Akeko yokana na ba yakuza. Bango bato masolomba na moko action. Yepe Morgan na bakanda tela bisika kei. Bon, likambo esenge to zonga simate. Esenge to kende kosili sango tina suka. Nandimi ke bino bayaya boyebi ke eloko zo sela biso. Nezo tozo kende kuna biso nyoso to kwesa bango. Oyo eza tango na ngai pona sala vengeance. Mafu ekosenga ngani nini nayebi te mafu. Ah bon? Voilà que ko réunir ba force na batu moko. Moto azonga simate. Kino ngana ko silisa vengeance na ngai. Bon, est-ce que bozananga? Ouais, yo lobakaka, talakaka. Voilà. Et comme il y a l'isanga. Webeke ngambo na ngambo moto alali azate tala kotoy. Yepe Steven azupe bana mai na ye. Yepa lobi tozozela wako mekazana ngo. Awa minduki kuna manduki. Bandeko.
oyo komi guerre ya nini? Guerre ya vengeance. Voilà, bato bakotisaka kanda bazalaka prêt ya kobeta lisasi baboma. Alors que toyebi ke oyo bakufi déjà eleki ebele. Steven alobi nga pe naza prêt. Soki akoboma susu. Oyo abomi eza moke. Aza prêt aboma mbala oyo. Baza koya motuka ekoti kote wana. Coup de feu. Mwana nzoka c'est la guerre. Morgan très fâché. Morgan aye malembe te. Action bandi bandeko. Ekomi action. Coup de feu na sima. Asasi bango. Asasi bango kosasa. Makambo tobanga ka nzoka yango ekomi. Coup de feu. Makambo tobane ko banga yango ekage banditi. Nani akobika? Nani akolonga? Voilà bandeko langage ya bato oyo basima manduki. Confiance oyo ebomaka. Masole uti mosika ekomi na terrain babetani masasi. Coup de feu. Na Morgan na ngambo, Steven na ngambo. Suspense. Awa bango babandi boye tokata commentaire oya ko gagner oya kolonga alonga bango nyonso bakotisi kanda tala bisika tosuki yango ndeko kanda na yo yango ebomaka yo osala makambo ebele parce que bandaki na kanda elela ye pa lobaki na kotika te awa bomenase boluki guerre bozela ngai. Et voilà guerre oyo babane kozela banda kala. Bayebaki ke un jour ekosuka boye. Mais awa bakomi na terrain moto moko alonga moko akweya. Coup de feu. Moko alali lisusu. Nzoka kufa kite lisasi asuka yango ne bomaka. Moto moko atikali bato mibale misatu po entre Morgan na Steven bango nde bakata likambo. Ba beau frère basima masasi babeta masasi basima manduki balobi likambo na famille toche mopanzi oza likambo ya justice obomaki biso pe tokoboma.
bandeko liste komi mokuse basalaki ebele bitumbe bandi bakobandi kosila. Ah, terrain komi akokauka. Nani atikali Morgan? Nani nayebi te. Ah, suspense. Oh, bana mai nyonso basili. Oh, yango susi na nini? Bakulu na bakufa ya bandolela. Morgan, ebi moto zo lukasa kufi. Kende l'hôpital. Kende tala ndenge na botami na zongeli bino. Michael. Oh. Nzoka nde mowe ya lobi kesi na zongi. Na botami kende l'hôpital. Oh, Gabriel leki na bango nde mtaza na zemi. Maloba mowe izwango pe na valer. Eloko tikali yango yo fara. Nani akosede? Moko tikali. Morgan. Oui. Ngande munabomaka ndeko na yo. Ndenge na prometaka kena koboma pe susute. Soki olingo vangeli wa ndeko na yo. Alors, vas-y, tire. Bomangai. Naza pre na kufa. Andime kufa na yeko. Motuka ya nani oyo? Bango pe bakote wana. Ah bon, ma beau-frère. La police m'a... Ah, merci, baye. Bakomi boye Gabriela pe na zemi akomi. Aye ko batela kaka chéri na ye. Ngape na prometaka ndeko na ngake na koboma moto ya bomaka ye. Pe na ko garder promesse wana siko na sala yango. Coup de feu. Mwana bendana batika ma bande ko fale ba lexeka moi minutes. Nde Steven akufi na masasi. Abiki. Moi si azemi pe akomiti koto vraiment. Esika masasi zobeta. Abangi te akomi. Mbala moko akoyi mikali. Gabriel na mabele. Na zemi na libumu. Zemi eluki makambo. Tokoma l'hôpital. Tout le monde a docteur. Docteur, qui sommes à Sakiwana? Alors, ça va? Ndeni ni kasiko, Ndeni ni Gabriela. Bon, tout va bien. Bon, anaebi kasene malamu. Nabi ke kalamik ta agobota na yi. Bon, ça va. Nazo zelo moko nazoya. Gabriela d'hôpital. Tozo zela. Mwana botama, libota pe ya monene. Balongo la souci ya Michael wa kufa. Base pela lelo soki mwana botami. Siko ndeni niko infirmière ndeni niko Gabriela ndeni niko aza bien. Et en tout cas aboti bien, aboti mwana mobali. Aboti mwana mobali. Merci. Bandeko misusu ndekote l'hôpital. Tala tenia mwana mwasi. Mwana mwasi a chauffé mabe. Alati bilamba ndambo. Ezanga itisom. Bon, nalingo ya l'hôpital pardon, yaka nan bangu. Ah. Sango tamboli Gabriela boti mwana mobali. Natango na pe Morgana yeko luka ayeko tuna. Siko nene niko. Leki na ngai. Leki na ya boti mwana mobali. Ah, merci Miguel. Nakomone siko pardon natala yi. Bon, siko komona etezela nanu ba bongisa basa nanu oisengele basala. Natango moko tokobenga yo, ça va? Hôpital epesi pe sango. Enfin bato bakitsa motema. Ye pa ye tata na mwana pe aye. Docteur nini ni Stephen aye.
Yo, on tuna nani yao? Moi nani zo tuna yo? Oyo kiti ya Morgan tika ngai. Coup de poing. Okati sili. Okati sili yawa. Coup de poing. Malembe, messieurs. Mbala moko pesi bakanda. Suspense. La police à côté. Pas un geste. Moto ningana te. Baye kokanga moto nyonso. Et voilà bandeko. Lisolo ya filme na biso. Bakanda ekosuka na la police. Mais quand même mwana botami. Mwana oyo babenga ikaka na kombo ya tata na ye. Malanda makamba tata te. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci na baye nyonso balandi filme na biso confiance et bomaka. Ezalaki bongo plaisir pour na yo. Na wabino Didier parfait sans défaut sans tâche, zéro faute ni correction. Merci ba numéro mosusu za kozela yo tolanda.